Faut kozala ya nani, cher internaute, faut kozala ya nani na Kinshasa oyo, faut kozala ya nani na République démocratique du Congo, faut kozala ya nani na makambo nyonso eza koleka na Congo. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci et surtout ndenge bolinga tindika, merci ndenge bolinga kamwasi Chilombo molobeli ya Fachi mwana nsuka ya mama Mart le bakombo bapesi ngai. Merci na Bibish Mwika mwana mwasi na ilongi ya Fachi Beton pona ba soutien na yo ndenge olinga tindika bino pe bokota bolanda ka boyoka kama kabolika na tindika to pesa ba information boyeba kama kameza koleka na mboka na esprit ya bien na ba analyse to salaka donc partager na bino tozali mayele koleka bino te mais tu dois compléter kaka donc mopanzi sango azalaka mayele koleka batala ka ete to bakisaka kaka mwandambu tozalango to sangisa bozo information to kanisa mwandambu et puis esalisa baimboka esika nyonso bozwami na mikili ya poto na Asie na Amérique na Afrique. Voilà tokobeta masolo lelo ya matata ponyo na ebisaka bino soki bokangaka na bina moni mokonzi ya mboka lobeli makambo ya bokanga lonzo mutu mwa kokangama mutu mwa kobengama na justice bo comprenaka na lobaka ngo déjà lelo matata ponyo babengisi na fondation Mapong tokoyeba suite sima eza sommaire nzoto ya ambassadeur na garde du corps ya Italie eke na Italie tokosolola nini eza koleka entre Jean-Marc Akabund na monsieur François Beya nini eza koleka tokosolola ngope voyage ya Rambo ya Chine sénateur à vie ancien président et il semble que visite wana voyage wana azali na invité. Il semble, je précise. Balobi séjour il y a 3 jours, mais na moni ko leka déjà 3 jours. C'est comme si l'équipe est 3 jours hein. To komera ko solo la. Frère Martin il y a Niger pe aboye élection. Ba frère Martin bada partout. Et puis frère Martin akuna pena frère Martin abiso ilongi kokana. Est-ce que bana pas cousin te? Botala ba image, pour comprendre que frère Martin akuna frère Martin awa. On dit bala ya na leki. Et puis to kobeta masolo ya insécurité ya Goma. Je vous informe que ça fait au moins où nous avons au moins 122 groupes armés na este wa. 122 groupes armés. Ils allaient rater. On en parlera. Et monsieur Bandi, merci. Vous à la brancher, vous à la concentrer, tout sur la makamamboka. Naebisa kabino ke mokonza mboka lobela ka makambo ya bukanga lonzo. Lelo mercredi. TGI et Bengisi Matata Ponyo. Comme individu, ba Bengisi na groupe ou fondation Mapong comme personne morale, mais initiateur ou patron certainement et cause à la kaka Augustin Matata Ponyo lelo. Le cas de ma justice, ton commentaire c'est juste une information on a pesibino. Tokoyeba lelo ekoleka ndenge nini akoya to akoya ko se présenter te tokoyeba suite après makama justice tokota kanano na mozindo te to tiki nano loka ba bengisi to yebe ko la ndenge nini mais on a informé que ba bengisi la suite dans quelques heures ou dans quelques jours. Ambassadeur il y a Italie na garde du corps na ye zoto na bango
et qui est déjà dans l'Italie, un avion spécial et yaki pour tout balinga qui était même presse na biso ba image mais la moni ba image na France 24. Donc zoto vraiment ya solo et qui na Italie. Mais entre-temps mokonza mboka pe ya sanganya bengi batu ya sécurité. Basali conseil de sécurité ayebisi bango na suka zwim ba décision que ambassadeur mokote awana République démocratique du Congo azali lisusu na droit ya ko se déplacer na intérieur ya moka sans pourtant kozo autorisation ya ministre de tutelle to pe ba konzi ya diplomatie, entre autres certainement ministre ya affaires étrangères. Yende mutu ako yeba bako examiner voyage wana moto akufi akufi toko sepena liwa moto te mais todo kamwa kaka comment ambassadeur aleki a comité libanda ya mboka tina ba zone à risque esika ba kidnapping sala makamingi mingi mais na ibité aleka ki na titre nini parce que en principe ANR DGM faut déjà après cette information que ambassadeur aleka ki yawo mais na so yebate comment la police et tout bazo ba kitotika comment na trace na été aleka ki na passeport nini passeport ordinaire to passeport diplomatique. Comment ANR, comment DGM, comment la police bazaki informé que ambassadeur représentant ya président ya pays voisin ou pays européen si vous voulez a comité na ba fait fouet ba mboka na biso o izapena donc place moko daka sensible ya au risque mais à se déplacer tikuna ba service wana baza au courant. Est-ce que mafia te est-ce que akufi ba mona kena ba damage pena biloko ngo pe ba programme mondial wana to akende ki ne vraiment soit business ce qui business te tango lo bakaki ba mona ka bango ba mona ka ba mindele ba mona ka présence ba tout mususu ba kena osona ba rebelle to yebite donc ça la ka ba analyse on accuse personne mais c'est suspect. Un représentant d'un président de notre pays a qui se retrouver dans l'intérieur ya mboka na biso sika ba masolo ezalaka sans qu'on soit informé. Et sa clarté, sa mission était réellement quoi? Parce qu'on n'en parlait pas, même là-bas, et pourtant, il faut pas le bélango. Comment un ambassadeur, avec le na ba terrain wana ya modèle wana côté tout le monde en parle na ndenga mabe aski ko se retrouver kuna ba service de renseignement ba yebite et puis na titre ni na kendela ki akena ko sala nini kuna quand on dit que ce sont les Européens qui alimentent qui financent des groupes armés ba mona bandi makati tant peut te yebisa ka bango que kuna ça ne va pas ton le chaque jour est ça ne va pas mindele bakana la bango biso siko na yebite lokola mundele yemo kwa kufi ce qui bon ça c'est décisionné so ba ko ndima maintenant ko collaborer na armée congolaise FARDC en SIC ba kota siko na terrain ba résoudre le problème voilà maintenant c'est ba tout ba en danger biso moko to kufa na chaque jour na ba côté wa. Imaginez 122 groupes armés, groupes rebelles. Ça fait 25 ans depuis Bazakuna. 25 ans. Oh, dans tout cas, non, à côté, on a une sécurité dans l'Est, c'est 2 ans déjà yangoyo. Chers compatriotes, le conflit, ils ont duré plus de 25 ans, dans 2 ans aussi les sangs. Na Niger, Mali, Centrafrique, est-ce qu'il va réussir déjà? Le problème est qu'on a insécurité. Ce n'est pas une chose facile, chers internautes. Il a facilité. Il faut d'abord commencer par identifier 122 groupes. Na ba kombo na bango, na ba leader na bango, ba base arrière eza wapi, na ba bango poa.
Ils ont facilité, cher internaute. Bobois que la makala wana mutu ya fachite. Alobaki akobunda, alobaki akondima, même akufa pour na est. Ils ont un message à détermination. Mais ce n'est pas une chose facile. Bota la budget ya mboka. Bota la no bato, il faut identifier bango nyonso. Bota la kuna da ba colline. Ba batama na bangomba, timne bozo ko mata bango bazo mona bino déjà. Et ça facilité. Mais je crois événement malheureux oyo et cause à la paix piste de solution. Il y a un mususu relativement l'insécurité à est. Et puis chauffeur oya même qui moi je croyais qu'il va outer na Kinshasa. Mais ça chauffeur azaka moi na est. On a go. Est-ce que pam t'as pensé que chauffeur wana to ezalaki ndenge nini? Lokola banquette pe zo banda total assuré koleka ndenge nini? Banquette wana esala masiko malamu toyeba qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais il semble parmi bato bazalaki na événement wana moko azali akufaki te, je crois relaté ba véracité ya mission na bango. C'était réellement quoi? Est-ce que achat ba minéré réellement qu'on peut sa biloko? Mais depuis quand un ambassadeur a comme qu'on distribuer biloko n'a pas paysan. C'est compliqué. Et vous avez comment la guerre a boyko aussi la té. Si quoi au cas où qu'il y a qui kawana té. Celui kawana accident on est yakité. Donc il allait faire makamake qui sa mission et tout, assilisi a effectué voyage naie et puis a bimi naie accueilli. Mais ce qui vous trouve que ambassadeur ya Italie a outi na est na Goma. Nana kondima. Boye bisanga nani akondima. Mtakondima te. À mon avis même Italie a démentir que ambassadeur na bango a komaki na STT. Mais a outi na est. Faire quoi? Chercher quoi? Bureau na ye eza na Kisasa. Mission ya ba diplomate ya ngo wana te. On a dit ba mission ya ba organisme. À mon avis, il y a des gens qui n'ont tapé à côté. Qui est un ambassadeur congolais na Gabon, bakouti na Yamoussoukro et comment dire na Côte d'Ivoire, bakouti na Yamoussoukro. Na suki ndenge nini ba vivre ba kota ba mini ba nini boko yoka ndenge mbunde ko betati. Donc c'est compliqué tous là parce que ça banquette on verra ba perception de vérité akene ko sala ni to on a besoin il y a véracité ou un éclairage sur ces dossiers. Alors mon konzamboka ça a décidé déplacement il y a ba diplomate c'est comme limité avant qu'on ça la déplacement faut qu'on informer parce que zangamu il y a le président italien qui fait pas na biso c'est le cas là président italien ndi akufia et c'est sérieux. Heureusement je peux dire heureusement que je crois qu'il y a une mission officielle pour ce qui est mission officielle on devrait les sécuriser. Une mission officieuse, si on peut dire ainsi. Voilà, c'est-à-dire, on peut dire que quelque part, la RDC est pour rien. Voilà. Chers internautes, nous allons continuer l'émission. Nayoki Makambu Yakabundu Kuna à réagir. Chers internautes, vous savez, oh, je crois que ça c'est la deuxième fois. Incident où il y a Salama. Il y a un langage. Hein? Et puis kaka na Rwanda. Na yebite nos autorités. Si on va comme na Rwanda, ba pesi ba micro, ba bangaka, ba flataka. Na yebite ba ngaka ba lobani pour na Rwanda. Na yebite. L'ancien directeur de cabinet c'était la même chose. Yo ke na on a mariage ya camarade na auto yeba kateka camarade ya James Kabarebe. Est-ce qu'il faut sur la parole?
azwaka parole boyokaka maloba bimisaka na munoko na ye. D'abord apesi bangombe bele kuna atikia wa bandeko na banzala yaki kotika bangombe na Rwanda. Après avoir kotika bangombe azwaka parole. Est-ce qu'il fallait azwaka parole? Azwi parole, mais il faut boyoka makama bimisaki. Que mon compte tu as regretté, pourquoi vous inviter yete, il faudra assister à mariage. Donc mariage c'est maintenant il y a Adam et Eva ko. Au père mo kasala ki nzonzi azoso abi Adam na Eva Kayena Abel. Pona ye Kayena Abel, Abel aki mwasi Kayene mbali. Nzonzi mo ka muyombe. Donc, on peut exemple, non, Adam na Eva, et puis donc avec Caïn na Abel. Donc, on a Caïn Moubali, Abel, moi na mwasi. Donc, il y a un mariage, on a invité, Oyo, ancien directeur, il y a cabinet, à mon avis, il y a un mariage, il y a Bill Gates, ce qui n'a pas. Oyo, vous m'avez dit, non, il fallait faire Chazala, tu as regretté, il y a 18 ans, il y a commenté. Sia! Fachaza leshi bota ba Rwanda te. Comment on parle vraiment foutre un modèle Rwanda? Oyo le sous ndeko Béa la déclaration. Ils ont makamuta la qui sécurité entre les deux pays pour trouver une solution pour la insécurité où ils ont est. Parce que insécurité dans l'est bolinga te e uta na Rwanda. Tangu abiarimana avion ekwei ba attaquer yango. Déjà FDLR ba se sentait qui déjà en insécurité président Koufi mwana bendana. Ba kotaki na Congo ba fungula frontière bonne ba kotaka. Mobutu vivant. Donc makambo e bandi awate, bandi na Kabila te, bandi na maréchal Mobutu. Ça fait 25 ans. Bakota armes, munitions, bagages, femmes et enfants. Bayaka ndenge wana. Siko baye na minduki na masasi na biloko tu bambila siko ba kofifre ndenge nini. Donc bazokota na bilanga batu, koboto na biloko na nko oboyi ba bomio e bandaki déjà ndenge wana. Après ba tuti déjà pour ko exterminer les Hutus et makamnenge zalaki pour comment la guerre ba tuti na ba Hutu après génocide ba kataka penga mo bayaka tia ba esala bitumba na kati ya République démocratique du Congo. Donc on a tout intérêt à kosola kana bango pour ko yeba déjà comment on peut quand même kosilisa makambo. Il y a insécurité dans l'est. François Béa était là. C'est là information na moni tweet ya Kabund comme quoi alinga côte sabiso en conflit na occidentaux qui non ba côte sabiso ba guerre entre biso et peut-être na biso bandeko tolia kasani moko photo bongisa ba relation na biso boina ba propos moko ya ko flatter le ko la ba Rwanda ko côte sa conflit na occidentaux comme quoi ko accuser ba occidentaux pour un intérêt moko ce intérêt commun avec le Rwanda. Je vous dis na communication pe ya présidence bilo ka boita menda zalaki mende na RTL tsemba la moka leka beti ça même qu'on doit avoir des chefs de l'état mener comme rôle ya Kabunda sala na place na bino ça c'était maintenant Kabunda a réagi. Kabunda lobi non ils ont fusion chef de l'état te on côté conflit occidentaux mo konza moka sali plusieurs voyages dans Libanda ya moka pour le kosenga ben investisseur baya. Combien d'investisseurs rwandais baya déjà? Maintenant ce que vous voyez que na Congo central usine ya montage à Mintuka ezo banda. Hein? Boye déjà Congo central. Chômage est dingue dimi ba ko so bato ebele na Sombololo bazo kota kuna montage à Mintuka comme na Congo. Ba entreprise nyonso dali sérieuse. Ok, vous pouvez liste ya ba travailleurs na bino kuna ba pesi bango mituka ya crédit ya sachet cher internaute. Ce que bato ndenge wana yoke no bakito bato kotsa conflit na Rwanda poto kota na ba problème et pourtant nous sommes des frères faut lier kasani moko de ba propos moko Kabunda kokite aye mabe. Donc ils a réaction ya Kabunda
ndenge asalaki pe tangu Jorgi. S'il vous plaît, sorry. Na okage na mwana. Na osala émission au bamakasi, s'il vous plaît. Sorry. Donc boyokaki kabundu ndenge asalaki réaction tangu Bemba na Moïse bazaki na président de la République. Atilaki Fachi Tata, mais asengaki excuse, après excuse par chef de l'État, zoki autorisation à sa parole. Batu ya boye na bakabuya wana na IDPS, so batata 5. Mutako sakana Facha ozalate. Communication na présidence, faut réagir. Ce qui est réellement chef de l'État, parce que Maloba on a été. Mais Kabunda a réagi à votre place. Faut pas réagir. Ils ont déjà vu un chef de l'État. Ils ont exposé sa vision. C'est vraiment une contradiction par rapport à ma propre chef de l'État vis-à-vis aux Occidentaux. Na, c'est que François Beya a dit. Non. Ezalakate na yebite. Sobo komi na Rwanda ngo bobanga kadini. Est-ce que discours ou un message, le chef de l'État était au courant qu'il y a un bloc en Engewana? Et tel le monde dans le cadre de la santé qui est dans le Rwanda. Dans le cas de Koyoka, il a été flatté par Rwanda, Kuna, Boina, à Kendeki, Goma, à traverser le Rwanda, il y a santé parce qu'il y a eu épidémie et tout. Bah, ça va être une épidémie à Kabo, à Sominaye. Ah non. Et puis là, on a sa matière na frère Martin. Frère Martin Kolobani. Bon, Jean-Marc, bon potentiel Luka Akuna. Batu Moussou na bato senga babi démission. Il y a François Beya. Batu Moussou na Facebook partout. Babi qu'il doit démissionner. Maintenant, je crois. Il y a toujours un pouvoir discrétionnel, hein, à mon avis. Il y a chef de l'État, ou il y a Noma qui est. Nous avons décidé ce qui a sa ou bien a son congé. Je crois que ça revient au chef de l'État de décider par rapport à la réaction. Mais je Jean-Marc Kabunda je crois à ça qui analyse, à comprendre la quintessence. Il y a un message à frapper. Mais ils ont Moussala Brea Kabundi. Ils ont Moussala. Il y a bino na kati ya communication. Si mon communication est bimi mabe, il faut réagir directement. N'engé mende bana iko sala. Mende n'attendait personne. Kabé bana ozora acte, azuka acte abi mende a réagi. Fini. Mais votre équipement information a évolué qui ce n'est pas bien, ça rôle ya Kabundi. Voilà. Voyage à Rambo. Né na epsibino kezo batoko balobi ke bayeba ka moti ba invité ke bango yete to yebite na ba to évoluer mo keka kama mi koleleka. Je vous dirai quoi après par rapport à déplacement. Objectif ya frère Martin ce qu'on a obtenu secret moko non na makambo te hein na olo bango lelo objectif ya frère Martin boyo kasiko excusez-moi. Objectif ya frère Martin Ezani. Frère Martin a ça comprendre que à ça c'est le gaz. Opposition oyo ya Kabila. À l'époque ya Kabila au pouvoir. Ya ko kanga ba opposant, ko nyokola ba opposant, ko peta ba opposant. Yango tout ça dans notre société. Maintenant, alingai ba mama yele ya IDPS ya ko koisa régime en place pour pousser ba na ba erreur. Mais aussi, tout ce que frère Martin est en train de faire comme déclaration, ba propos naïe, objectif naïe zali ba kangaye. N'avons pas message à ba Congolais belé à travers le monde. Parce que mais comment vous dites que vous boya loba, mais t'as des droits quand même yango wana, vous ça ba déclaration, boyna boy. Non, ye azo lukanini ba kangaye asala buzz. Asimi Safati touche que y a banaki kolobela muninga kuna keno dictature boyena boye sikoyo oyo nini taka ba pine ba somele ba pine asika batiki kende. Donc
aza na besoin kota makala ndenge aza wana pour asala buzz. France 24 eloba, Africa numéro 1 eloba, soki Africa News eloba, ba radio nyonso ba télé nyonso ça là. Donc buzz en matasiko succès. Siko to ba ko kanga ete. Donc on a dit arrêtez. Donc ndenge na ko boka na ngaka boka ba facha yebi pour la stratégie. La Tshisekedi ba stratégie ya UDPS yango ya do yiba alinga utiliser. Mais on va utiliser on banani ba kolo makambo wana simba te. Souci d'ailleurs, arrête. Oh, vous allez me tuer. Tuez-moi. Arrêtez-moi. Idéologie na bango ya mwana bakanga. Omeka na mwa tawana, ba le black moi trop. Idée, objectif ya frère Martin avec lingi bakanga ye. Parce que bilo koto baneko lo bané bandeli. Botala, tricherie, les vrais dauphins ya Kabila c'est Tshisekedi, c'est Kabila qui dirige. Ce quoi moni qui m'a comment changer. Kabila penda vous sentir que non ko pena ke kanenge Edouard Dos Santos akendeki. Dos Santos akendeki pe mission hein, ke mission AKIP. Ti lelo Lorenzo Atikala. Azomo le ba changement ba garde depuis que balon. Non quoi changer langage. C'est le plus Kabila qui dirige et comme sikoyo dictature, d'abord avec dictature, violation de la constitution. Après comme c'est Kagame qui dirige. Comment Kagame mutadana a musika a violé la constitution parce que c'est lui qui dirige, nous avons violé la constitution, donc ça ne tient pas debout. Mais tout ça, azako tumbo, azako luka ke base bakangaye. Soka bakangi fayulu, bam, to samwe. Bon aye mission accomplie. Bande ko bokomela ngande ngwana il faut l'arrêter, bokomela nga sous mwana te. Soit vous avez un changement, vous avez une sécurité. Soit vous avez infiltré beaucoup comme l'anga bongo. Faut beaucoup kangaye boy na boy pour boy bi ngai. Son a un message. N'a a facilité les mêmes jours chef de l'État yeba. Les boyebi que les mêmes jours. Mo konzambo kapa yebi information. Boyebi. Yango boyebi sa ngati. Pour boyebi que na boyebi ça y. So il a l'équipe directe na dans la place boyebi que na ko le kanga président pas yebi les mêmes jours. So les urgent. Boyebi. Yango boyebi sanga que non kamwasi molobeli bokanga mutu wala. Soka to kangie to samwe. Démocratie est tombée. État de droit est tombé. Moi ba point où il faut changer mes colons au niveau international pour pour misaye qu'il y a un changement. Bozo mona kakoya sali meeting na ye, les cité, la crimogénité et l'autre côté ba fingi ba yebi ba ke banda. Na yebi saka bino makabo e ko salama. Ba marche ko koma pina que non, bongo sala marche, bo sala. Boko banda wa tuko banda na Gambela, suka na gare centrale. Gouvernement bakseli bino. Abino bo suka na gare centrale te. Bokende ti na kinkole. Suka botala ni kwa ko lemba na nzela bazongi banda. Na yebi saka bino. Siko frère mataka mona que non, lacrymogène ezate. Lisa se beta kate. Arrestation ezate. Moya ça la baisse ezate. Maintenant donc créer a comme ce qu'on a jeu des mots pour ça la bino passi. Soka bokangi ye pam to sam. Ndesika ba voilà, j'ai réussi. Et là qui ba j'ai IDPS. Mais c'est quoi tout ba j'ai wana azong c'est lango IDPS et ko simba te bakabuya tout ça ba yebi. Donc voilà, j'en profite de l'occasion qu'on attend combat CG Kabuya les matinée politique na IDPS 14h au badana Kisasa soyez là au badana poto botina bande ko na bino ba kende ko yoka oyo Mwana Buta Akoloba lelo, donc secrétaire général Augustin Kabuya na siège à IDPS limité 10e année. Invitation cordiale à tout le monde. Voilà. Na ebisibino na Niger déjà changement. Mohamed Bazoum, voilà, Mohamed Bazoum, il a commis nouveau président avec 55%. Betty, frère Martin, il y a Niger, frère Martin, mais ici, il y a balabala, batumi, bapinel, bakarton, moka mikebo. Donc, frère Martin, baza partout. Vous voyez, koune na kio contestation à wapé, koune na contestation. Cher internaute, finalement, frère Martin, baza partout. Frère Martin, kouna la boyi, na ebisu a boyi. Yega kamuta gani. Frère Martin, on peut na telle face de bien. Na frère Martin, a biso dire ya na leki. En commençant par la couleur de la peau.
Donc la couleur kitanée. Ah! Donc, souka na noircissant. La talib na façade moi bien. Bah très ali. Voilà. Na clôturé l'émission lelo. Pour la web Sabino que 14h lelo na permanence, il y a UDPS, je crois. Na tindika dans la live, donc ça la direct. Vous allez live, vous vivre les matinées politiques au Leka, dans Tindika. Restez branchés surtout au programme de Tindika Télévision. Tokoyo Kamwana Bouta, secrétaire général Augustin Kabouya Kolobanini, ancien secrétaire général chargé à communication. Donc, il y a un art de communiquer. Il y a un petit ça qui est tout le temps parce qu'à tout moment, ceux qui ont information, ils m'écrivaient, ils me contactaient, ils m'invitaient. Il y a eu des PS et puis j'étais toujours à la une, l'actualité pour la visibilité du parti, jadis de l'opposition, actuellement au pouvoir. Donc voilà, pour ça l'IA Kingana Augustin Kabouya. Donc le quoi dans ta communication, je sais qu'il va communiquer, il a des choses à vous dire, à nous dire également pour que tout ça la paix, tout transmettre dans la bino, pour soit tenter à côté, soit en direct bien, en différé. Donc voilà. Merci pour notre soutien à Bino tout. Naza na Kinshasa, na yaki déjà voyage et l'équipe bien. Merci na Paulin Lukusa Moudiaï qui est le DG AI Yamiba pour la considération. Je vous dis, ils ont déjà allé l'hôtel sur la MC Bino, comment j'étais soigné, traité dans Moujima, j'étais vraiment chez moi. Donc, dans la Rana Basoda, ça dit basoda bazo kengela ngai na lavandier, cuisinier, chauffeur, Jeep 4x4 pour nous ça valeur na presse. Donc voilà, merci na Paulin Lukusa Moudiaï DGAI pour nga butu fati a confirmer déjà katika DG libela ya Miba kwa sape mwana ya Miba ayebi secret ya Miba aza étranger te aza na souci ya ko redorer image ya Miba, cher internaute. Bon soutenir bana ya Mujimai, bana ya Kasai Mobimba, pour soutenir Paulin Lukusa Moudiaï. Na yebisi bino mutu moko malamu. Likambo mo na yebisa bino teboyoka. Ye aza vraiment le la fachi. Un roi qui s'incline. DG ya Miba. Boto yoka na DG ya Miba. On doit gérer ba diamant. Minière de Bakwaka. Je vous dis, ce qui bozan anda kwepa na ye et que malewa ebeli damage. Na bagarde, tana bagarde na ba policier. Ako benga policier yakazwa sani zwa biloko lia. Na mesa ya DG. Botala muta modèle na ndengwana. Botala imilité na ndengwana. Ako bika yaka kovanda awa. Tindika yaka kufanda awa. Zwa biloko tindika. Botala DG ya ndenge wana. Botala Congolais ya ndenge wana. Amikitisa mwana ya kini. Pe mwana poto. Taka bana poto ndenge bazala. Amona déjà nyonso. Alia déjà trop. Damage eloko pamba. Donc, azo liana batutu. Oda travailler oya ki onetika mwa rapport mwa nini. Biloko eza wana venez manger. Zwa sani kota. Azo benga ye na cuisine. Déjà azo benga na cuisine. Abi boba kisa biloko papa ya musu bazalia. Non, na mwana mukonza ndenge wana. Ils ont déjà allé l'hôtel et c'est une réalité. Donc on a beau qu'il y ait des fleurs rebelles, bolingaye, n'engenga pe na lingi, on a des témoignages na pesibino. Vraiment, on a des images à Fachi, un roi qui s'incline. Ça n'existe pas. On a parmi les oiseaux rares dans ces pays. Donc ceux qui n'ont qu'à ça yoana, pour le coup ça va être à 5, c'est fini. Mais apparemment on a ça. Merci na Mouika Bibiche, moi na moi c'est Nelongia Fachi. Merci na apôtre Jacques Chilomo, conseiller spirituel Yamfumwa Ditunga. Na maman Annie, je crois, si je ne m'abuse, sa femme qui séjourne actuellement à Kinshasa. Welcome, bienvenue, non samay. Merci na bino tout botali tindika ya lelo dengi mayar Montana na Suède
Jaco Moudingai, Vitesse. Merci également à Roger Moutombo. Et sans oublier, bah, député Nabiso Mibale, il y a Bassi dans les États-Unis. Bah, futur député, bien sûr. Jeninda Yakayembe, na Angèle Mbumbu. Merci. Tokutani. 14h à l'élo. Na permanence à IDPS, vous avez live. Il y a message, il y a CG. Aboloba Nini. Bofongola Matoi. Boyoka. Boza pete botika na tindika tindika. Tina pourquoi Bozwa live limité. Inch'Allah. À très bientôt. Merci.